bonjour à tout le monde qui me suit, c'est Alicia, la force tranquille. Que dorénavant, il y a une appellation contrôlée. Appellation contrôlée, vous vous dites? De quoi elle parle? Oui, oui, j'ai mis une appellation contrôlée. Appellation contrôlée par rapport à quoi? Par rapport, il y a le terme en lingala. Otolobaka. Mwana ya poto. Ya Tongo. Mwana ya poto. Ya midi. Mwana ya poto. Ya 18h. Mwana ya poto. Maintenant, moi, je vous amène l'appellation contrôlée. Parce qu'il faut savoir se différencier dans la vie. Nous sommes tous là, nous ne sommes pas tous les mêmes. Ainsi, na ebisaki bino. Bandekolanga na ebisaki bino na vidéo mutu na lobaki bokeseni ezali. Oyokaka. Bokeseni ezali ata na biso bana poto. Bokeseni ezali. Siko na ebisa bino. Bana poto ya Tongo, ya pokwa, ya midi, tout ça c'est bon. Na beteli bino maboko. Na sepeli pe ndenge boye na poto, bokoluka kosala ba vie na bino. Gloire soit rendue à Dieu. Et loko nga nalingi koyebisa bino eza nini. Bomoni nga Alicia oyo. Nga Alicia en direct du Canada. Na kaka ba video na nga Alicia en direct du Canada. Alicia la force tranquille. Naibisa bino secret. Bomoni Ngai. Excusez-moi. Enjoy na bino na mela mwa moko. Donc, vous voyez non? Ndenge nazali. Naza mwana ya poto tout court. Soleil, balobaka soleil, balobaka. Moi. Moi. Pour se différencier, parce que maintenant, hein, il faut se différencier dans la vie. On ne peut plus suivre, on ne peut plus être... Non, 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 non. Ngai Tongo ekutanga na poto. Ngai Tongo ekutanga na poto. Ngai Tongo ekutanga na poto. Sur ce, je vous embrasse. C'est toujours un plaisir de vous parler. C'était Alicia en direct du Canada. Gros bisous. Moi. À bientôt.